Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo kitoko pe elonga ya Yesu Kristu oyo azali se nzela se moko oyo ezomema bato epai ya Nzambe Tata. Boye bolamu na émission na biso Que dit la parole de Dieu? Liloba lya Nzambe elobi nini? Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Na mbala eleki toyanolaki na motuna ya auditeur moko ya Gemena na Sud Ubangi na RDC. Motuna maye mozalaki boy. Est-ce que bato bazalaki kobotama mbotama ya sika tango bazalaki kozwa batisimo ya Jean-Baptiste, batisimo ya mai? Tokendeki na kati ya liloba ya Nzambe totali makomi eyano ezalaki clair, eyano ezalaki ete bato batisamaka na Jean-Baptiste batisimo ya mai o bazwaka batisimo ya mai ya Jean-Baptiste babotamaka mbotama ya sika te. Donc baebanso babatisamaka na Jean-Baptiste o bazwaka batisimo ya mai ya Jean-Baptiste avant Jésus-Christ babotamaka mbotama ya sika te. Meme baapôtre o bazalaki na Jésus-Christ elongo bayekoli bayi bango mpe babotamaki mbotama ya sika te ntango Jésus-Christ ye moko azalaki na bomoi. Mpo na nini? Mpo ete mbotama ya sika ezalaki disponible naino te. Po ete mbotama ya sika ezala disponible, esengelaki Yesu Kristu akufa. Akundama mikolo misato pe mikolo misato, butu misato pardon na se ya mabele. Nzambe asekusa Yesu Kristu na bawa. Nzambe amatisa Yesu Kristu likolo. Nzambe avandisa Yesu Kristu na loboko ya mobali. Nde a rendre disponible likabo ya elimu esantu. Ezalaki rendu disponible na mokolo ya Pentecôte. Mokolo moye ba 12 apôtres bazwaki elimu esantu pe ba parler en langue. Sima ya koyoka eyano oyo topesaki na auditeur wana ya Gemena ndeko moko ya mwasi tokobenga mama aza na Afrique du Sud alingaki ayeba mai azalaki na préoccupation alingi ayeba tango bato bazali kobatisama na mai elingi koloba bazalaki kokufa na Yesu Kristo longo tango bazindisi bango na mai. Alors tango babimi na mai elingi koloba basekwi na Yesu Kristo longo. Eyano tokozwa na kati ya liloba ya Nzambe tokokelota makomi po ete mama ndeko mwasi azala édifié. Kasi na bokuse eyano ezali boy. Bato bae babatisami na mai to bazindisi bango na mai. Tango bazozindisa bango na mai eza te ke bazokufa na Yesu Kristo elongo. Pe tango bazobimisa bango na mai ezali elingi koloba te ke basekwi na Yesu Kristo elongo. Bae bakufa na Yesu Kristo elongo pe basekwa na Yesu Kristo elongo. Ezali bae babotama mbotama ya sika. Bato banso bae batatola na monoko mwa bango ke Yesu Kristo aza mokonzi na bango pe bandima na kati ya mitema mi ya bango ke Nzambe asekusa Yesu Kristo na bawa. Bango nde bazali identifié na Christ. Bango nde bakufa na ye, bakundama na ye pe Nzambe asekusa bango elongo na Yesu Kristo. Wana nde na réponse ya bokuse oyo nakoko pesa avant ke tokende na bozindo na kati ya liloba ya Nzambe. Po totala alingai pe ayeba préoccupation na ye mama ndeko mwasi alingi ayeba a comprendre eyano oyo Jésus-Christ apesaki na Nicodème. Boko se rappeler Nicodème akendaki na butu kotuna Yesu Kristo mutuna. Tokende na évangile à Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 3. Yesu alobi na ye azongisile yano Nicodème asolo ya solo na zoloba na yo soko moto abotami mbotama ya sika te
akoki komona bokonzi ya nzambe te, akomona royaume ya nzambe te. Verset 5 ya Jean 3. Yesu alobi lisusu na ye na ye Nicodème, ya solo nazoloba na yo, soki moto abotami na mai pe na elimu te, akoki kokota na bokonzi ya nzambe te. Mai awa ezali utilize mai na elimu, ezali mai ya elimu, mai spirituel, mai au spirituel. Pona ko sosolo yango, pona ko comprendre yango, esengeli tokotanga tout à l'heure, ma lisolo liye Yesu Kristo azalaki na yango na mwasi babengi la femme samaritaine, wa azalaki na libulu. Yesu Kristo alobaki na mwasi wana ete ye Yesu Kristo azali mai, eke akopesa mai yango na ye, akopesa yango na ye. Ezali expliqué na plus de détails na évangile ya Jean chapitre 7. Mais tokene na esika Yesu Kristo asololaki na samaritaine likambo ya mai. Jean chapitre 4. Tokotanga verset 10 à 15. Jean chapitre 4, tokotanga verset 10 à 15. Yesu alobi na mwasi wana la femme samaritaine, soko oyebaki likabo ya nzambi. Likabo ya nzambe ezaki nani? Yene aza koloba Yesu Kristo. Yesu Kristo ye moko yene azalaki likabo ya nzambi. Yango Yesu Kristo azoloba soko oyebaki likabo ya nzambi. Nani oyo azokoloba na yo? Pesanga mai namela. Yo nde mbele osengi ye mai ya komela. Alinga pesa yo mai oya kitoko. Verset 11. Mokonzi, mwasi wana samaritaine alobi na ye, mais il alobi na ye ke ozana eloko moko te ya kotoka mai. Et puis libulu ezali mozindo. Wapi yo eloko kotoka mai yango na ndenge nini, ozango ndenge nini? Mai ya kitoko wana. Verset 12. Yo ozali monene koleka tata na biso Jacob, oyo apesi biso libulu liye. Ye moko amelaki mai maza na libulu oyo bana baye pe bamelaki yango na bibliola bia ye. Verset 13. Yesu Kristo azongisili yano alobi na ye, moto nyonso akomela mai mai oyo wapi? Mai ya libulu. Moto nyonso akomela mai oyo ya libulu oyo azaki na ye, akozala toujours na posa ya mai. Verset 14. Kasi oyo akomela mai oyo ngai nakopesa, moto mona akoyoka su posa ya mai te. Mai nakopesa ye, ekokoma na kati na ye liziba ya mai oyo ekopanzana jusqu'à kino na bomo ya seko. Verset 15. Mwasi wana la femme samaritaine ya Samari alobi na ye, mokonzi, pesanga mai mana po ete nayoka su posa ya mai te, epe na ya susu awa te kotoka mai. Azalaki touché na liloba ya Jésus Christ. Nazonga susu na verset 14 ya Jean 4. Yesu Christ alobi na mwasi wana la femme samaritaine, kasi oyo akomela mai oyo nga nakopesa ye, moto mona akoyoka su posa ya mai te. E mai nakopesa ye, ekokoma na kati na ye liziba, source, liziba ya mai oyo ekopanzana kino bomo ya seko. Sikawa tokende siko na Jean chapitre 7 pona baki ke Jean 7 ezopesa ndimbola ya kitoko. Et puis na Jean 7 wana kaka Yesu Kristo nazo koloba. Jean chapitre 7 tokotanga verset 37 à 39. Na mokolo asuka ezali mokolo munene ya fete, Yesu atelemaki, azali kona kotelema agangi, oyo azali na posa ya mai aya epa na ngai et amela. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que ye azali mai.
Yesu alobi awa oyo aza na posa ya mai aya epa na ye po amela. Verset 38. Oyo landa bien awa oyo akondima nga biziba eza alobi teke liziba te eza alobi des fleuves alobi teke liziba lioko ebele ba fleuve biziba de fleuves d'eau vive ekokule na sein na ye couleront de son sein ekokule ekosopana na kati ya bozima nzoto na ye ndenge ekomami makomi. Alobi boye verset 39 alobi boye mpona elimu oyo bato bakondima ye bakozwa po ete elimu ezalaki naino te disponible po ete Yesu Kristu akumisamaki naino te. Voilà, donc Jésus Christ aza koloba awa ezali prédiction makamae makosalama na jour ya Pentecôte ndenge nini bato bakozwa elimu esantu ndenge babanda koparle en langue ezodéborde. Mais alobi yango awa alobi yango ke alobi yango po ete mpona elimu oyo bato bazondima ye bakozwa po ete elimu ezaki nano disponible te po ete Yesu Kristu akumisamaki naino te n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus-Christ apesi ndimbola awa kitoko esprit ya Nzambe oyo ezalaki ke bato bazwa ezalaki nano disponible te po ete mwana ya Nzambe Yesu Kristu azalaki glorifié te po ete moto akoka kobotama mbotama ya sika moto mona esengeli azwa elimu esantu oyo euti epa Nzambe e po ete moto azwa elimu esantu oyo euti epa ya Nzambe moto mona esengeli atatola na monoko mwa ye mokonzi Yesu Kristu e moto mona esengeli andima na kati ya motema mwa ye ke Nzambe asekisa Yesu Kristu na bawa nde azwi lobiko Nzambe apesi ye elimu esantu likabo wana. Jean-Baptiste azalaki kobatisa na mai batisimo ya Jean-Baptiste ezalaki kopesa bato elimu esantu te me baye babotami mbotama ya sika oyo baza na elimu esantu bango nde selon Bibilia bakufa elongo na Yesu Kristu bakundama elongo na Yesu Kristu e Nzambe asekisa bango elongo na Yesu Kristu mpe Nzambe avandisi bango elongo ensemble na Jésus Christ o likolo na loboko na mobali. Toke na buku ya Romain, épître à Romain chapitre 6 verset 4. Romain 6 4. Tokundamaki na ye na Kristu na batisi monene na ntango ya liwa na ye po ete lokola Kristu asekwi na bawa na nkembo ya Tata lolenge moko biso pe tozotambola na lolenge ya bomoi ya sika. Toke sikoyo na verset 6 na boyebaka ke moto ya kala ya biso ezali moto ya kala ezali bizaleli ya biso ya kala ya mabe elobi awa ke moto ya kala na biso abakamaki na kuruse na ye na Yesu Kristu po ete nzoto ya lisumu epanzana po ete tokoka kozala lisumu te baumbu ya lisumu po oyo azali mowei oyo akufi azali libre na lisumu. Alors moto akufi akosa so lisumu te ezali simple e soki biso tokufi na Kristu tozondima ete tokovivre lokola na ye na boyebaka ete Kristu asekwi na bawa oyo asekwi na bawa akokufa lisusu te liwa eza su na bokonzi likolo na ye te po ete ye akufi e eza mpo na lisumu nde akufi mbala moko mpo na nyonso ye azongi na bomoi parce Nzambe asekisi na bawa e ntango Nzambe azongisi na bomoi eza mpo na Nzambe nde azokovivre
tozali na biso bato tobotami mbotama ya sika tozali na droit moko de filiation. Bana banzambe baza na ba droit. Mais nazoloba ba droit ya mitano tozalaka nango. Moko na ba droit mitano wana tobenga na lopoto la sanctification. Sanctifié, eza kotiama à part. Soki toke na 1 Corinthiens 1 verset 30 na wana izokolobela biso quelques droits ya filiation toza na yango. Na passage wana toza na droit ya filiation misa toza na justice, toza na sanctification, pe toza na rédemption. Eza na 1 Corinthiens 1:30. Donc tango moto abotami mbotama ya sika azwi elimu esato ya Nzambe, moto mona azozwa epa Nzambe azopesa moto mona na ngolu na ye 5 droit ya filiation oyo ezali justice, justification, sanctification, rédemption, pe ministère ya réconciliation. Donc droit na biso ya sanctification ndenge na ota oloba tout à l'heure lingi oloba moto atiami à part et yango nde ezopesa moto abotami mbotama sika sanctification ndenge oloba tango Yesu Kristo azokufa yo kufaki na ye, tango Yesu Kristo akundamaki yo kundamaki na ye, tango Nzambe asekisi Yesu Kristo mbawa Nzambe asekisi yo elongo na ye, tango Nzambe amatisi Yesu Kristo likolo Nzambe amatisi yo elongo na Yesu Kristo likolo, tango Nzambe avandisi Yesu Kristo na loboko na ya mobali Nzambe avandisi yo elongo na Yesu Kristo na loboko na ya mobali likolo ya nguya nyonso, likolo ya domination nyonso, likolo ya bokonzi nyonso, likolo ya kombo nyonso. Et mayo na utu kolobawa ekomami na Ephésiens chapitre 2 verset 6. Mais poto tokotanga ngo liboso poto kende na Ephésiens 1. Ephésiens 2 6 elobi boy. Ye Nzambe asekisi biso elongo pe avandisi biso elongo na kuna na likolo na Kristo. Kristo Yesu. Pona que to comprendre sanctification na biso ezali droit ya filiation na kosenga na bino to kene na 1 Ephésiens chapitre 1 totanga yango nde to kene sikoyo na verset to totanga sikoyo na Ephésiens chapitre 2 verset 6 mais totanga nano Ephésiens chapitre 1 verset 19 à 21. Nguya ya Nzambe ya muneno eza na ndelo te ezali na disposition na biso bayo tozondima. Nguya wana se manifeste na bokasi ya ye moko. Nguya wana ya Nzambe ya munene oyo eza na ndelo te yango Nzambe a déployer ki anga salaki ki atiaki yango po ete ai asekuisa Yesu Kristo na bawa. Pe avandisa ye na loboko na mobali kuna na likolo. Na nguya wana ya Nzambe ya munene eza na ndelo te. Alors, tant que Nzambe avandisi Yesu Kristo likolo avandisi likolo ba domination nyonso. Quelle que soit domination mokili, Jésus Christ avandi kuna likolo na bango, likolo ya autorité bokonzi nyonso, likolo ya nguya nyonso, likolo ya dignité nyonso, likolo ya kombo nyonso. Ezala na siècle tozali, to na ba siècle ezokuya. Alors, na botangaka verset oyo tango to sisi ko tanga to kene siko na Ephésiens chapitre 2 verset 6 nde sikoyo mwinda to lumière et kopesa biso compréhension ya passage de totanga na Ephésiens chapitre 2 verset 6 elobi ke ezoloba na biso ke Nzambe asekisi biso elongo na Kristo pe Nzambe avandisi biso elongo na Kristo na loboko na mobali kuna olikolo. Pona ko sukisa bato tango bato bazo batisa mana mai elingi koloba bazali kokufa na Yesu Kristo elongo alors tango pe bazo bima na mai na kati ya mai elingi koloba bazali kosekwa elongo na Kristo. Bato oyo babatisami na mai baza kokufa elongo na Yesu Kristo te. Bato pe o bazo bima na kati ya mai tango basisi kobatisa bango bazo bima na mai elingi oloba te ke bazo sekwa na Yesu Kristo elongo. Po ete
Pona ko kufa elongo na Kristo pe ko sekwa elongo na Kristo moto esengeli abotama mbotama ya sika. Moto esengela zana elimu esantu ya Nzambe. Bae bawa na Yesu Kristo elongo. Bae Nzambe asekusa bango elongo na Yesu Kristo elongo. Ezali bae babotama mbotama ya sika. O bazana elimu esantu ya Nzambe. Ezali bato bae batatola na minoko ya bango ke Yesu Kristo aza mokonzi na bango. E bandima na kati ya mitema ya bango. Ke Nzambe asekusa Yesu Kristo na bawa. Nzambe ya bomo ipe ya solo apambola bino banson na kombo ya elonga ya mwana wa ye Yesu Kristo.